ba mama ya bolingo na memeli bino mwa recette ya mokie recette na nga oyo nde eza wana eza paprika na ngai ya vert ya rouge na ya jaune matungulu après natiaki yango na huile na biso olive mwa ndambo ya huile d'olive na biso ozomona yango nazofinika yango awa toza na soso na biso makolo ya soso na biso eza makolo na biso ya soso se nakalingi yango mpo ezwa ta mingi te bomonaka ndenge na kosalela yango tolanda na video bomoni yango donc nazosala refogado na nga comme mama nyonso ndenge asala refogado na ye oyo eza ai na ngai hai na tuti yango nzela moko na tangawisi oyebi ke tanto olamba tangawisi ezangaka te po esalaka kitoko na biloko surtout basoso kolongola yango mpena mwa basolo nango wana esalaka bien donc tozofinika yango totika yango kitoko ya oyo tozotia na sauce na biso sauce na biso ebeli tozotia siko oyo eza crème nayebi te na lingala so bobenga yango nini crème fraîche fo ezala ya crème fraîche biso eza zane na portugais eza natage donc yango oyo tozotia yango après oyo eza mai ya kokoti kokoti na biso oyo eza mai ya kokoti miliki ya kokoti kwa donc yango oyo nazotia ndambo naotia ndambo na bakisi mwa mai na ngai na bakisi miliki na ngai après awa tozozwa oyo eza kiri natie lutu mwa ndambo ya kiri so tozotika yango etoka totika yango etoka oyo natie magi na ngai magi ezotoka biloko na biso ebeli mama bomi mboka biloko na biso ebeli botala ngo yango oyo bokanisi eza mwamba te eza mwamba te donc eza basauce na suka nde oyo bomona na banini wana nayaki kotia oyo oyo oregano soki oregano na biso yango nayaki kotia boyebi yango oyo na kati eza bon oregano biloko na biso ebeli yango oyo bamama botala ata bino moko oservir pena papa tokos loso na biso oyo eleka mingi kitoko na loso loso na loso donc nga lokwa na ninga olia na tonda na tie mibale nazoka ebundana nango sikoyo na nzala makasi depuis tongo na liete donc bino bopesa nga dia ba bon appétit na ngai merci beaucoup napesi bino nyonso bambote j'espère que bosepeli na mwa recette eza nango biloko toliaka jour au jour mais eza kake
kosala pe mo eloko mosusu ya sika kwa ata mosusu ayebi mosusu pa ayebi te tosalaka ya tomate ya mosusu po baye makolo ya soso ka ya okalingo be. Donc nga sikoyo pe l'habitude nalongolaka baposo na ngai, nalongola baposo ya soso. Mama longola poso ya soso avant kalinga, osokoli soso no bien otempera yango, olongoli poso wana esalaka bien makasi, ata bino moko botala penza biloko na biso. Donc bopesi nga ba bon appétit, merci beaucoup, ciao.